Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman des 3 garçons, maman des 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonsoir, bonjour, ça dépend et la bino partout bozwami et au moko na bino babaku ke Cuisine Yannick TV biso nyoto bana mam sinde mama na biso mama ya bane belé en tout cas mam na biso bravo avant ko ban émission na biso topesa ka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te bandeko tomoni susu mukolo lelo na fongoli ba caméra na ngana memeli bino émission nini na mukolo lelo émission na biso tel meza kitoko bino moko bozomona bien j'espère na kati ya miniature wana bozomona ba théâtre na biso bato maboke na biso tellement basé belé mwanda mwana ka na présenter bino boko mona susu ebela koleka na kati ya film ya domination bokota to solo la bana mama to solo la ba eza koyinda na 6e épisode eza koyinda Cuisine Yannick TV a bien zakane ban kité po bomba na bi non quoi to partager si jo na baninga na bande konanga nyoso ba cook ba frère ba boni na bokota to solo la s'il vous plaît bo tia ba j'aime et ko sala bien bo soutenir Cuisine Yannick TV moko na bino la famille en tout cas tozo sala toujours musana biso a to pesa kaka conseil un autre na auto partage kango toujours ensemble tozo mona film na biso ya domination wana ezakaka thème introduction mais na kati ya domination tomoni développement na toke na conclusion te tozaka na kati ya développement la famille tokota to sola babi eza koyinda Tobandaki premier épisode na biso ti tokomi na 5e épisode tomoni kaka bato wana bazo tourner à part mama Suzy Bantu yenda kufaki akendaki azali susute mais na 6e épisode oh la famille to ekomona susu pasteur de la foi à Koti bino mo bolanda film ana très bien ma famille babande konanga la famille boko comprendre susu akoleka Cuisine Yannick TV bana mama bokota bolanda 6e épisode wana mutu moko bo remarquer na kati te nga na remarquer que pasteur de la foi banda premier épisode ti 5e mazaki te lelo na 6e épisode tomoni pasteur de la foi aye wapi nzambe nangeza koyinda Serge kuna tension ezo mata tension elinge kopesa AVC papa Serge tozaka na AV tozanga kase zwa kimia kogangeza solution te bo solola na famille bo solola bandeko nanga babi eza koyinda makomisu na ba famille tozo mona bandeko nanga ezaka famille te même na ba camarade même na sika musala même na l'église même na école bana même partout okozala faut que eba kozwa makam na deux sens makam su bazwa kango spirituel makam su bazwa kango physiquement ebi récite na biso ba mama récite na biso bandaka spirituel po kokisa ma physiquement faut boyeba makam nini tozo sala makam nini tozo luka parce que na vie ce kozana nzambe te en tout cas bande konangeza pasi bomoni mpese nde tomona kafar ceux qui azana mulangi aza protégé mais ceux qui kafar azani ka na se wana
mutu nyoto yoko mpuko nana zoluka ye bandeko nanga foko zala mayele foko zala mayele bana mama tolongwa na ba sentiment tolongwa na ba biloko zomona zo glorifier nzambe te mukile bebi la famille mukile bebi domination eza ya munene ya munene ya munene akosakana te kotala Serge akendaki Lubumbashi kotanga mutu atindaki papa Serge kuna kende kotanga ezalaki Marie-Hélène abileki nanga ko mwasi akufi atikelo bana tikelanga bana na kende na bokola papa Serge abaki nakoke na bana ngai Marie-Hélène abite tikanga na bokola bango yo kende ko continuer ba classe na ndenge kaka ezalaka to ekomona ke papa Serge akena kati ya Lubumbashi aye kokutana na Fleur Bangu bayambi nzambe basombi pe biye na Kinshasa ta la famille amona pe bana bandeko nanga babi ezako yinde ezako bombarder bokota ezakitoko mama na ngai mama siloko boma biso yonde bongo na biso sila bisalu umela ezako yinda papa Serge akota na ndaku boya kotala Linda ndeti kuta mwene papa bangote mibasola na telefone Linda kuta zana toka on s'en fout Gatsby kuna kutu koloba te po ba Gatsby na Linda bazaba mapasa bana Serge na ndenga théâtre mais tata mwasi na bango eza Marie-Hélène azana domination a minene Marie-Hélène quelque part normona Marie-Hélène encore abotaka te peut-être a sacrifier bana ye mbongo wana nga lesaka famille asunga parce que Marie-Hélène asalaka wapi Marie-Hélène azana mbongo mobali ni asalaka mbongo bakonjaka famille mobimba bala mameza akoyinda bokota Teresa pe kuna na ngambo ya Teresa pe kuna na ngambo ya Lule bakabwana Lule pe sika kenda luka na nzambe azana kwena ye mais Teresa za tellement envoûtée ya munene akosakana te via azaya aveugle bango nyonso mais quelque part kotala Serge kopusa na pembeni ya Fleur akomi na conscience ne komosala Serge akota na ndaku bayo kuta bana ndenge zalaka mwana kuta obanga ni ata papa te Gatsby kutu ndeta moni papa te ngai ya niki ya cuisine ya niki TV Gatsby pe aza ba envoûté bana baza aveugle mama nani Linda pe aza aveugle kotala Linda kobimana papa oyebi ke mobala tata mwasi na yo normalement au sala ngote so yebi nzambe bandeko nanga obanga oloba mobala tata mwasi nanga déranger nga bendeni papa so continue na ko yebisa mama pour na ko éviter problème okende ko yebisa tata mwasi ta papa ndenga zo déranger nga mais to ekomona Linda kutu atikala ko yebisa papa mama tata mwasi te Linda banda ebandeli na ye ya kibo mwasi na echa komi lelo Linda mutabebi seza papa Jeko baby si mwana façon moko otika imagine te ta papa Jeko loiba kabula bake na Gatsby batika Linda ezalaka Serge palobi akotika bana yete akokena bana ye akina bango mibale akozwa bango mibale Marie-Hélène telemi Marie-Hélène lobi onyotunga na sala outi kuno ye ata merci tokomi kaka bana ngo bango ya ozwa bango totala bango Linda kuta kimni na chambre boko kindi atalika patata mwasi na liaka mwa telefone a solo mbongo vie amema bana vie ya lix ata kutu poto ngo Marie-Hélène mama Marie-Hélène bravo. En tout cas, on jouait très bien. Atakutu bana poto maman Marie-Hélène, batike la bango liberté mais bongo pété. Comment que de qu'autoriser moi na 16 ans azwa cigarette amela non maman ezaka pe bongo te biso pe to ana ba poto to vivre on mama ezaka bongo te maman Marie-Hélène mati si Serge likolo kene likolo baba kuku maboko likolo Oye, toujours likolo. Ezako yinda la famille bokota to solo ezako yinda. Balobi mama sila kuna baby si. Bon mama sila. Kasi mama sila nga bakisa AVCT. Si ane sanga ki Serge ko, botu nga si ana nana nga bakisa ngona via Serge. Kasi mama sila bisaluti. Mama sila bisaluti devant pa bobo. Mama sila kuta otala pa bobo tazo loba.
alobi Linda kobanga ondenge nini papa Serge Linda nenga zana bimaka na mikolo na yo Linda koma mutu rouge tune kaka combien na kota Mama Sila Bisalu malembe okoboma muntu papa Serge kuna tension bazaki na flore baki na ndaku ya babobo na Sila en tout cas aotala kabe mimi pe kuna sala pito pale mabe mimi ya na ba whisky na ba vin mimi pe lembisa mimi lembisa mimi kabe ya lembisa boete ma mimi Babi eza koinda film à domination non akitoko bokota bolanda film na révélation bokota bolanda film na ba sentiment te bolanda ngona décence boko comprendre belé na famille ba désordre mona na famille nanga na famille na biso mona ba shege na famille na biso mona batu ba botaka na famille na biso ka batu ba balaka na bango te quelque part domination quelque part mbongo moko boye mutu moko apesa a utiliza wana kutu tolonga na ngambo mama Sila Bisalu alobi gati mikwiti na kuita mela kuta achaka kuto loko ya pembe poudre pembe Serge abi non bombela nga bobo abi non wa frère nanga bokota ba mama boba lobi oza frère na ngai na koke ko ebiso na téléphone te po ngai sa mabe yo ebika ngana Marlène Dengre ya Marlène tokendaka en tout cas nazaki na temps ko pesa o compte ranjo te na lingeka ko ya yo moko mona inzi balobi Serge tension ezo matakaka tension bala mama tension ezo mata siko bana mama to oyeba te Serge akozwa bana ou bien akozwa bana te Marlène bakokende na la police ou bien bakoluka ba avocat parce que Marlène azolo batikele bana na kibo bébé ya boko libana ti 18 ans maladi ba classe ya bana ezaye ba mama nangeza akoinda pasi akobota esaka na okute loko te mais koboko les a pasi ba mama waza mama ebi pasi akoboko la kobana na mwana na kibo bébé tia koma 16 ans photo félicité Marlène na papa Jeko malgré une éducation ba éduqué bana te mais ba kolisi bana na ngolo nzambe mais ba éduqué bana wana tamuki ete ba bebisi bana baza bien aveuglé na tout bana ba sentir même papa biologique na bango Serge te la famille za koida bokota bo manifester na ba commentaire pour toujours continuer mission na biso bo manifester na ba commentaire na ba j'aime na ba commentaire s'il vous plaît bo partager vidéo par-ci par-là comme ça la bien bokota bo continuer toujours à kokota bobi za koinda eza koinda la famille Thérèse Apekuna a envoûté ebi Seigneur te ba priaka te moto nyama parce que moto a priaka azana sagesse ozana kibonzambe ozoma komisu na décence mais encore baza aveugle Thérèse akuna na Serge indi banda kofinga Serge ngana yana ngana landa marina okoma na landa Marlène okoma ka Marlène to mona papa j'ai côté balobi e famille koti pito pale pasteur de la foi calmer non Serge abinako kate parce que Serge ebina nzambete Serge ozwango na kibo moto mais pasteur de la foi ayebi nzambe azozwa makambo ngo na bonzambe nzambe pambola pasteur de la foi protéger pasteur de la foi jour et nuit battez la notre pasteur parce que pasteur de la foi azana nzamba solo la famille bokota bana notre père bokota bo manifester na ba commentaire s'il vous plaît za koinda famille eza koinda la famille eza koinda Marlène alobi nazo kaka bazo bengo dadi nazo peso respect na yebite vanda na expliquer nanu ne expliquer vie onde nazo vivre na bokola bandeko na ngai ndenge na bokola bano ti lelo to koma tension ezo mata ekitoko ya filmo tension toki ne pe na ngambo ya Pierrot kuna Pierrot somo Pierrot ko changer basi lokola bilamba mbongo wane memi empesi bango folie
mbongo wane bebisi mitwa Pierrot na Omari ba changer basi lokola bilamba basi bazo soigner bango lokola bilamba ata kute lamba e moto za to change to lati le lobite lobina chona na côté msuna ko bandila bango to bimina olelo lobo bimina olelo bande kona ngai bande kona nga basi eza conseil cuisine Yannick azopesa soko mono kenda pa noko mombo mona ka changement te lobi mususu mituna boluka apena nzambe to longa na ba sentiment to longa na ba soifé d'argent to luka na nzambe mo balonga na opusa na pembe na zandenge nini nzambe mo balona zo kenda tout le temps nazo mona ka ba problème si problème la kisanga nano eza ya ngobe ya ngate la femme baster na nga bande ko na ngai to tunaka bande kona nga basi ba mama to mitunaka esiko nazo tcha lokolo eza bien bien te nzamba kosaka te nzamba lakisaka la famille eza koyinda bokota eza koyinda lelo eza koyinda Pierrot kuna pito pale kuna na Omar kuna Serge Bengeta ne bo baby sibana wapi mwana osoka komanduma wana mususu ka chaka poudre etali biso na nini bana bayoka kate babokolo bana tokene ni tolanda ka bango sima balobi eza koyinda Serge zolela famille babominga akotala famille babominga akotala bandeko nanga kuna eza koyinda bobo pe kuna lobi non mimi fa longwa na ndaku wana si la zo bondeleka bobo chana ses bobo alobi soki mimi akete si la kende mimi atikala mimi pa lobi ako kende te parce que azo bomba ba vérité moko basala na sila pe emsu quelque part azaki ne mwana libanda bazo bomba ba vérité moko bo esiko pa si pa bobo sila se maska mais mimi ayebi ba vérité nyonso ya sila alobi soki apoati sila libala sila kufi sila zobo mamoto balobi eza koyinda bokota to consommer film à domination bala mama bokota bolanda Pierrot kuna na Omari ya koyinda Omari moi conscience et comment ça la vie non Pierrot ngape na changea na basi lo kwa bilamba mais ya yo como leka ya yo ba como so na ti bango na bango ezala pe boete moi conscience ya kiboya ye et como yo Omar to yebite bande konanga parce que na vie balobi ce que on dit mais Seigneur Jésus le quoi Seigneur et sauveur yo na famille na boko za la sauver peut-être Serge ndenga nyati na église à pasteur de la foi Serge ndenga kuta na pasteur de la foi na moni révélation lié bando kota to komine bande o car vraiment que début à révélation elinge kota na kati ya famille ya Marlène kuna zo banga zangi kimia tozwe bate la famille Serge akozwa bana to akozwa bana te Marlène akobimisa oye bon mama kashana pendant longtemps to yebite si la pe kuna mimi pe munoko etoboka ako expliquer bobo version nyo to ba vérité ya si la le passé si la to yebite balobi eza koyinda bokota to consommer film linda to yebite soke ko sukene ndenge nini parce que Marlène vie nani Marlène na Teresa balobi linda zani na ena zemite siko linda nde bamimana papa Jeko to ebite linda ekosuke la linda na zemi ou bien na zemite la famille ba commenter za ko indo question linda nde bazobima parce que baobima na tonton Jeko mwasi na mbani akozwa zemo bien akozwa zemite toyebi pete za point d'interrogation bokota kuna pe tomoni Gatsby pasteur de la foi bazobima papa la mon Serge binga Gatsby moni bisote Gatsby abi simba ta longo liblamba toyebi te soki bakobuna na Serge bien soki akokisala nini toyebi te bande kona bokota to consommer film émission na memela kibino na mukolo alelo kaka yangoyo en tout cas mama sila nzamba pambula yo apambula o aba
bakisa sous connaissance sagesse intelligence baba cook na lela bino ya trop émission cuisine yani TV moko amemeli bino to partager film au 6e épisode na biso to consommer ango to soutenir mamis na biso na tous les domaines de pro de loin na lela bino tellement ya trop ba maman nyonso bandeko na nga basi ya mibali o bakozwa grâce à kota l'émission bandeliti suka o akocha j'aime o akocha commentaire o akosabonner nzamba lola pambola bino nyonso bokota la vidéo oyo nzamba lola futa bino kokisa ba posta mitema na bino mo futi malamu eza kaka Seigneur na lela bino ya trop baba kuku nyonso merci partout bozwami ba frère nanga merci partout bozwami ba abonné nanga ba maman nanga ba papa nanga merci partout bozwami que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.